liboso na mbote na bino non bino tu bolanda biso ngai maître Tchekeda oyo na sali mingi via na South Africa na Cape Town donc judoka lutteur ya MMP donc naza artiste musicien donc il y a coupé décalé projet ezali tala so mutaza déjà artiste aza maître déjà obi que maître déjà faut déjà mon mutu et ça là artiste épée azana makambo ebele ko sala quoi naza ngonga na obenga ngonga eza ngonga pona Congo quoi donc tango ya ngoyo nga sa eloko moko pona Congo pona makambo nyonso to le kana ba guerre ndenge nyonso ba delish tout auto to le kana na ndenge Congo nga na sa eloko moko boye tango ya ngoyo pona Congo tango yango pona Congo ezali pona maemanso uti koleka na kati ya Congo bitumba ya plus de 30 ans ba mama bakufi ba papa bakufi viol salemi lelo ba bazana politique ba meki ko sala bango makasi potoko na bisika tozali ba artiste musicien na ndenge na bango pe balingi ko contribuer pona bolamu ya mboka na biso yango ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino lisusu boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga ndenge bomoni toza toujours na rythme esengo ya jilo oyo uti ko signame na kati ya États-Unis entre Congo na République na Rwanda mais to moni mwana mboka vanda yeto ko tena mamba politique azali maître professionnel azana ba activité na ye o asalaka yango tolobi pourquoi pas aya na mayangani na Politique TV ameka ko expliquer bayike bana mboka ya Afrique du Sud ba activité na ye mbote mona mboka mbote ndeko Patrick grand journaliste na sepeli vraiment ko yambayo na kati ya mayangani na Politique TV bo comprendre o mwana na biso tozali en direct tozoko bana osala ka bongo na sepeli mingi ko yambayo na kati ya émission na biso mayangani na Politique TV mais na émission to solo la politique mais yo to ko yambayo prochainement na mayangani na sport pamba te mayangani na politique ezali entreprise privée o ezali na ba département ko kesana tozali na mayangani na politique mayangani na mindule tozali pe na mayangani na sport awa tozo yambo na cadre mayangani na sport maître mi présenter ozali nani pe osala nini bye wa ngai donc ya liboso na mbote na bino non bino tu bolanda biso ngai maître Tchekeda oyo na sali mingi via na South Africa na Cape Town donc judoka lutteur ya MMP donc naza artiste musicien donc il y a coupé décalé donc mingi oyo to sali awa donc o ba olanda nga bayebi donc to sala ba art rebelle en tout cas vraiment na kati moko ya merci beaucoup na banzi bo comprendre nani azali mwana mboka azali na batala meke azali maître en même temps artiste mais mwana mboka boni ba activité côté nyoso mibale judo na côté musique boni ba activité azali ndenge nini ozana projet moko zo sala ou bien ndenge nini manyole bana mboka oui projet ezali tala so mutaza déjà artiste aza maître déjà obi que maître déjà faut déjà mon mutu et ça là artiste épée azana makambo ebele ko sala quoi nazana projet ko sala eza ngonga na obenga ngonga eza ngonga pona Congo quoi donc tango ya ngoyo nga sa eloko moko pona Congo pona makambo nyonso to le kana ba guerre ndenge nyonso ba delish tout auto to le kana na ndenge Congo nga na sa eloko moko boye tango ya ngoyo pona Congo tango yango pona Congo ezali pona maemanso uti koleka na kati ya Congo bitumba ya plus de 30 ans ba mama bakufi ba papa bakufi viol salemi lelo ba bazana politique ba meki ko sala bango makasi potoko na bisika tozali ba artiste musicien na ndenge na bango pe balingi ko contribuer pona bolamu ya mboka na biso yango mwana mboka lobi azo sala bino projet na kombo ya tango yango tango yango ekolobela si Congo na makambo nyonso tu oui tango yango ezali donc il faut na biso ba jeune en tout cas ngonga yango toleli mingi vraiment tolelaki mingi
to sambela ki banzambe donc en tout cas les nzamba ko kisili kambo pa ya président na biso eli donc Félix Tshisekedi donc ngela sa ke biso jeunesse to za sauver na minute o yango moni na inspiration wana donc inspiration wana ezala ngai depuis donc eumeli mais na ngonga oyo esali ke faut na sanza yango kwa tango yango yo ngonga ekoki pona bana ya Congo to monaki ba pasi ba mama balelaki to sambelaki donc ngonga oyo penza ba bili kambo likamona tango na yango donc to kolela yango vraiment ngana zwi bino ba témoin batata ba mama bande kwa bolingo bozo tala biso to kolanda mona mboka tango kozala près na projet akobengisa biso mayanga na politique TV esengeli to zala wana poto véhiculer message na ba œuvre nyo surtout azo sala to kozwa engonga te mona mboka boni ya en Afrique du Sud boni ba congolais botolingani bon comité congolais mingi tolingani comme tel tolingani vraiment te moi bolingo ezali wana mais photos zaini to zaini na biso batu toza na kati ya mboka oyo ndenge na anglais balobaka foreign na country donc photo linga na biso ba congolais donc bolingo wana osala biso bien vraiment bien il faut to linga na biso mbote na bao ya yo moko mibale misatu pona lelo mais to ko luka yo to vendre vraiment bien to sala émission vraiment oyo okoloba na mulai pe na mukuse sur activité nyo surtout mais mbote pa ba yo pona lelo ok ali boso to pesi na mbote place tozali awa et pa ya monsieur JB Batantu donc quoi faire moko déjà salé à une expérience na kati Afrique ici na Cape Town donc grâce à yé en moniteur ka awa neto ça toujours clean donc mbote belé pa na yé yami balé masa na ngai Mertens Étoile Madada sécurité ya oya ngai ndeko yo wana donc mbote mususu pa ya Rodrigue Kikela Laura mobali ya mama Nadège Kasongo donc ba mbote belé passe aux ali na pesi donc my wife donc moi c'est na ngai na pesi Mariam Asitu na pesi mbote place aux ali en tout cas mususu na yako kumisa nzambe kaka na nyonso ndenge apesi biso grâce ya koloba apesi biso makasi tokutani nande kwa Patrick lelo donc bamisala po ebima pe na kwasa po bato pe ba découvrir biso ba ebaki biso te ba découvrir biso lisusu vraiment exactement merci mingi ngana pesi ka bino nyonso tumbote tomona ni mbalasi merci